Il y a DJ Songolo Boy, ils ont m'abêté. On a dit que non, tu sali trois intros. Et parmi les intros, tu sali différence à 4 minutes. Il y a Sava Bébé. Na qui petit na Rwanda ka mutagi na ligne wana. Mais bon, ils ont pas mal les locaux. Na hebi qu'ils ont Rwanda ka mais or déjà bon, ils ont polémique tout tel mais la wana te mais ils ont un logo Yamboka ya bien et pourquoi pas ko immortalisant. D'accord, on a dit qu'à tes spectateurs va découvrir en gros, ça va bébé, pendant quelques tierces, donc secondes mouké. Et puis nous en aurons retrouvé après pour parler avec Kaboussé Boulembi et d'autres. Et là, nous avons, bien sûr, peut-être que vous l'avez vu, Kaboussé Boulembi, l'artiste, il est là. Azo voyager, Ozo Kende, bientôt là. Tourner mon côté toujours ici en Afrique. Ouais. Bon, vraiment, ils ont rare comme on a un artiste nabi so ba se produire na bamboka ou beaucoup plus ba le rapper ba anglais le quoi ba Kenya, ba Nairobi et c'est ils ont copié kaka na ba nzembo na yoto et outi pa ya defao pour yope ou zamuto bandi pe maman kala. Non, d'où tes alaté les vrais les KMB, l'artiste Oyambi. Artiste Oyambi na poga lelo azana CV na sala makambo ya minene na mbokoyo veut dire na patrimoine donc auprès il y a Jenor Defao auprès il y a Werason auprès il y a Bozi Boziana donc na koma déjà grand et longete kama ba œuvre na ngai ma ba monso ba œuvre et dusula pe bibale et koma na banzi na 2016 na mois de mars tout ça qui na Zambie. Oui. Takina Lusaka, Mboga Basuke Chile. Suke Chile n'a plus de salutation na yo. Futur député. Voilà, Suke Chile. Donc, tozala kiwana na Ndola, Kitwe, Mufulira, Shilabombo, Mazabuka, Lusaka. Ah, okay. Voilà. Dola kenda pena. Côté Bambutarika so bakena moi mingi. Voilà. Donc na pena la kiwana na beta na G Green Lodge, des concerts. Donc na beta kiwana na bandi na ba image ba mona. Alors baiko kenda partout lelo Kenya ye na pokwa lelo na pesi ba merci ebele na monsieur Guillaume Chungu Petit Lumumba wazo ndanga na Londres yazali na Angleterre yende moto aiko découvrir ba œuvre na YouTube abi mais pourquoi ko faire traîner ça artiste à boye oza misala ya boye lokola za grand mécène aza producteur abaki bon ça va na sena ki contrat na il y a 5 ans mais il y a sur le plan scénique. Ok. Donc, il faut être Sarangaï. Parce que musique na Kinshasa. Oui. Il faut amekate, mais il faut abet Sarangaï li banda ya mboka. Ba ya ba découvrir ngai. Parce que na mboka nanga ba yebinga. Ok. Nde yango tokala ki date il y a décembre, abaki na mois de décembre, na kozala na posa na yo na betsayo 2 concerts. Donc, le 1er décembre, tozala na Nairobi et les 2 tozabongo na Mombasa. Wow. Et puis le 9, il y a un festival Afro Rumba. On est à Kenya Bangomoko. Alors, bazwa kinga ba glisser nga pays na festival wana. Très bien. Donc tozala wana du 1er jusqu'au 9. Et puis le 11, tokangi bisara tozo Kinshasa. Na groupe Mobimba. Groupe Mobimba ba miseno. Ah, c'est une bonne chose. Je te félicite parce que c'est pas facile. Ba te be ba kinana ba groupe te. Au moins un voyage à Congo à qui na groupe. Mais en Afrique, Tolibanda, à Kéemoko. Félicitations. Merci beaucoup. Ma petit, il faut pas découvrir rapper. Biso toza ba chance. Volonté ça. Hein? Volonté ça parce que nga ka bossé. Auprès il y a ba groupe na Tangelio, il y a ba ex patron na ngai, ba tambo sanga sans doute. Oui. Alors pourquoi pas Yopé na tour na yo. Na tour na ngai sans crainte. Couper sa chance na ba artiste ba découvrir pe ndenge Suzanne Lobara Suzanne za kenene mais ka bossé mokoki kotambola mokoki mokoya pe na musicien momona pe Kenya Nairobi donc attention na Suzanne zo na la en tout cas ça ba moment moko zo rappeler ngai vraiment ba souvenir à makasi donc pour na ko talisa na batu keno artiste a sali parcours momolai et puis on a dit trop jeune donc là qui ba bon moment. À l'époque de mon pandia général des FAO, on a passé la salutation belé. Donc, et puis, on a merci. Toujours. Hein? Très bien. Sans microbe. Ah, mais là, c'est une très bonne chose. Donc, tu musique quoi? Donc, on a dit que Nzela, Eza Moulay, bien que Nanto Komina n'était pas au Kenda, mais
nauti nde pena musika. Oui. Voilà. C'est une très bonne chose, mais on ne va pas s'attarder. On va se rappeler de quelque chose. Ouais. Et ça, le sentiment, moi, Donc, on dirait moi quelque chose, moi, dans Nzembona. Oui. On dirait qu'il voit dans Ngaï, mais. Voilà. 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 Moi, je suis mobile, il faut à côté de la. Mais on dirait que comme ça, il y a un bon, parce que na sala trop, hein. Na sali ba œuvre peu moi trop. Donc yo pas grand-père kuna ezamba place monsieur pour yemba pe miso balongo la tondeni. Noté, kuna na sala na participer à l'album moko na chapé na Nzembo. L'album a Jemuke, je crois album maman pe yangoyo. Oui. Ouais, parce que la moni Manzaka. Oui. Polistar Manzaka. Oui, ça qui na neni. Oh, il y a là il a 2000 ans. Oui. 2001. 2001. 2001. Voilà. Non, l'an 2000 ans. Au l'an 2000 ans, n'a pas fin. Ou déjà 2001, de la côté maison mère. Voilà. Donc, ils ont un bon souvenir. Oui. Donc, voilà. Si les lobes auraient bien un grand-père. L'histoire qui tombe dans un conflictuel penalty. T'es toujours kende. Ouais. Vous avez appris ça au lobaté qui est un conflictuel. En bon terme. Ouais, parce que. Nga pesi na mona na kanda na yo. Bon. Mboa kanda. Aujourd'hui, c'est vrai. Image paysanne en moi. Non. Tout bandana maman là ti. Nzo kande o rappel mutaba. O rappel mutoma kasi eh. Bon. Tu as fo bomba ba ebati. Nté. Donc Babilo musu fo yo moko pour découvrir ngo mo na pendenge zalara awa. Mais ngana image moko awa. Na ebité o expliquer nga bon moment. Ba bon moment. Oui. D'ailleurs ça ba na rôle bandé nini. Ils ont parmi ba souvenir. Il y a carrière, il y a moto. Oui. Donc vraiment nabi qui nazo implice na maison mère. Et le so naza boy puis naza fruit il y a maison mère. Te dire que tu as été un productif dans maison mère, ça te fait réagir comment? Babosana parce que bon mot improductif est un mot français. Moutaro le bani que non les lots bon improductif et le bamaradi les lots l'indimité donc babosana employeur moana il fallait employer lango l'artiste musu menangati mais bon nabi qui on les a mamé le bamanango n'indimité qui yemo le roi de la forêt qui ndenge azwanga na mouvement dans na kotara nalaki productif na ko produire et non ko na produire société donc ils ont maloba ya bateau les loyo tala les loyo na sala ba evroza que non na banda ba bateau na repara mitema ya bateau na bongisa pe mabala à travers ba evre na ngai cd bima ba sombaka bateau pe ba mosala attention artiste o yambi na poko alelo de nos improductivité Kabose. Voilà. Ça c'est mon aîné, il faut tout le bélango pelelo. Il y a des artistes bah ça les album. Il y a des artistes bah zupe courage à travers Evre Oyo, à travers Kabose, à travers Ondimangoti. Sans moteur, voiture, il y a une en vérité. Voiture sans moteur, boule en outa. Non, boule et outa, Nzembo Oyo Zanzembo na travaillango, na petit nana il est riche. To si les albums, c'est si les photos tinelo Manolo Vaka na Paris et il y a une Nzembo Oyo. To beti on la bonus. Ah bon? Ouais. Nzembo betama bonus na album et ça l'a raté. Donc dima ko douter que Nzembo yo on a la moté mais ala ôté. Alors tant que Paris, Manolo Vaka ayoki yango. Motayoga yango mosi nae. Abi non. Mais Manu album ozo bimisa ozo salaire. Nzembo fo bande la promotion et ça confusion. Parce que titre Nzembo la ravati sa monterté. Et ça confusion. Bobanda na titre o tembe ba pesa ngo confère na Yves Kambala. Yimta sala première projection nango na image na niveau à Paris. Donc Nzembo sala succès en 2 jours. Qui ça tombé. Wow. Monde entier tombé. Wana yo mo tozo ndimate. Donc wana mais on a déjà bon. Donc wana desi otabi bon na salara plan. Donc boulé que do tant cas na longue maison mère na c'est décidé na leki na TV na lobby que non sala album titre nango wana ba sekio.
Donc, enfin bon. Babo, ça ne fait pas changer virgule. Ça ne fait pas changer moi virgule. Bagi pressa au Sega. Donc, tant qu'on a le bien, on a décidé dans ça album, titre nango, Roma d'amour. Na legi na ba télé, à Gazola Benga. Absinga yo. Yibe ngote ke bandima ote. Bandima kote na musique à Congo. Osa l'album au pesango titre Roma d'amour. Mais yo za humoriste. Dis. Yo oza motomoko d'après toi. Malgré toi, bato baroyoka yo. Titre na yo, il faut ezala malgré toi, donc malgré moi. Yango boka ki wana lobi ata un jour. Ya ibsanga kenoka bossé, il faut pela ça mon bonda. Titre album, tolongole Roma d'amour, toche malgré moi. Donc naba makambo tolo bavo bande émission awa improductif a boye boye ni soto wana. Yaki englobé malgré moi boyo kangai. Et puis, na sala PLP, na bana mai mususu, ongano, tokotonga soki mission esili, na bengi sabango, bako changa poa. Bayate. To futa séance, bayate. Oh là. Siko to ozela bango, bazoyate, agazula lobi, kabose. Siko fo belela na mokelike, agazul sulman, na préféré, na pela, ngamoko, samombonda, data casque. Elo kongo itikala. Voilà. Vous êtes du genre rancunier, retourné vers toi, introverti, ça veut dire comme quoi? Vous avez nous rappelons comme les Camerounais. Non, parce que ils ont histoire. On a bombarder les bango. Ouais. C'est quoi? Aujourd'hui, est-ce que Kabose, vous avez représenté dans le milieu congolais, mais le Kabazo dans le monde entier, partout, est-ce que vous avez ouvert que ceux qui m'ont apporté aux critiques, vous avez vraiment pris à Ruyoka, aider ceux qui peuvent OCP, le gens sur CP, tout ça. Ouais, nous avons pris critique, et ça, on a pour Etina Moto. À bosser dur et puis critique faut yoga parce que moto a critique déjà donc ils ont la moto yo azobe pas au kendete boso bazo kisiyo balobi no makambo tam susu au satanda quitter nango un jour vous êtes toujours prêt au yoka on est dans se défendre quoi pour se défendre ouais. Est-ce que tu yoka moi 2-3 questions moko même 4 pas de souci ko uta na balabala et uta tam susu bisiko uta yo uta wapi ngala utana Kisantu. OK. Ouais. Na ba Congo kuna na Congo central. Na Congo central. Donc na uta na mboga ya excellence ambassadeur Tinara Antoine Gonda Mangalibi. Le secteur donc na pesi na secteur Mbote. Donc voilà. L'escanauta. Nous allons suivre ensemble avec toi, ensemble avec les téléspectateurs. Quelques questions. Bongama Mwandambo, Oyoka, critique. Hein? Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Bonsoir, Kabose. Là, ils mettent Machakado à C de Sayo. La banali à sans cesse, le garage essuie. Mais monsieur Kabose, banda nga na yebayo, banda carrière na yo. Banda idéologie banda bouti pa bozi l'équipe ya def de fao oye pa ya Werason le camp de la forêt au côté sous ce site au komimbo akanda mais comment c'est possible les banda idéologie wana banda que l'équipe a si na bolo que 4 ou 5 cap mais jusqu'à présent au ko koma na sommet wana ti est-ce que il y a un problème? Il y a nini, il y a Kobanga, ou bien problème il y a Yomoko, ou bien il y a sous pour s'en sortir. Alors il y a on a dit que ngai mettre na chabado, naïba. Pourquoi sommet wana, au sous pour comme na niveau wana. Donc la question, bonne chance ya makasi, au luka moyen, au sala sous. Moi mon ke sous au sala ki wana, on a kolembo, na kolembo. Et puis si moi en plaire mon ke. Alors luka moyen vraiment mon frère.
atake ndeko na ngai mpangi ya munu oluka moye vraiment ozonga peza au coiffé ata 2 3 4 leaders moko likolo donc souci na nga vraiment yango na zaki nango chance que na mon monsieur le journaliste à l'équipe na canal na nga parce que biso ba bobosa na biso boyebi biso très bien mais beaucoup mal bino ba petit moko ezanga tina boye biso bambiaka ba c'est de ça jusqu'à présent tout le monde a été bandaka ka histoire banda Juka Bosi ngai merci bakanda na occasion ya repesa question moko pana ya poser question moko ya vrai depuis obibisa watisa moteur obunga na makambo musique yebisanga eza nini po biso bafani na ngai fani na yo na yeba mais sepelaka no fort nakomona nga Jokas mais mpona kabose na yebi yo grand chanter par rapport à bapeti mosusu baye mais yo obetaka bien obeta banzembo ya bien eza moteur opesa baéducation ya bien mais bagénérique na yo nde komoloba n'importe quoi babiloko moko boye eza na sens te biso baparent tokandi na bana toyoka banzembo na yo ezoloba biloko moko boye talaka eza tele tokoloba te mais revoir nanu babiloko na yo wana générique na yo revoir nanu baparole mosusu oloba bana ya lelo bakoma déjà écouye tolingi bongo te change nanu papa na yo sino te ezokende bien mais change nanu papa na yo ya baparole na bagénérique na yo yebela façon oloba tokanda na papa na bana na baniese baneve toyeba nini oyo ozoloba betela biso makambo etali na kati ya nsima ndako te ebela biso eza na salo bakoyo wana nde tosepela na lisusu mponga bana olingo deko ozalaka nani na blista pa defa banda koyoka yo na blake nanga nda oyoka bino mais lelo boye ekome ebele bino sokomokende kaka nzela lokolo gauche obosani bavi na biso akala bagrand calais bapepe calais bavie lwambo batika oyemba babétise te talaka neti samango wana nzembo nyonso atisala ayemba babétise yo mpe ozali na lokolo wana. Moi, c'est Christian. Depuis la commune de Kinshasa, na mtuna kutuna kabose kumbini ya kundengula na bibo ya kabose tango zai maison mère bando beta penda andenge ya chete donc bando beta na yo kiboyo zo beta na yo to lengola ba mais mtuna na ngeza nini pona nini yo likolo ngwa maison mère okomika mutu ya bineni bamisio mosusu ya maison mère olokisa na bango te mpona nini explike nga nana. Voilà kabose eza lokola oza liboso ya public na kolinga ose défendre na mutu moko baza 4 pourquoi oza kokoma na sommet te ndenge bakozela yo que en tant que mwana mboka mwana bango ya bakongo ya kisanto balobi ndenge ozali wana so batangi 3 2 1 ozala. La réponse à la première personne. Non, en tout cas, na sepel na maître on a vu na biso ya secteur donc au moni na rolo baboye pona motuna nae ba prince nae azane na raison mais nature ouli quand même ba force à ngote le seul étant autant donc mon salano soto musique eza logo la bilanga masango mandefu na mandefu veut dire course au pouvoir donc ngaka bosse naza awa pona comme au sommet na lo bandeni pour question na ye eloko o payer alingi alo bapenza fallait à la clair na question na ye tam so boya les yo non fallait à la clair parce que na mono dirait aza clarté tam so bangi ko les yo que bon ko yebiso que non pona nini lelo batangi na musique à Congo so batangi tel yozate bon ngala ko lo ba déjà na mettre question na yoza bien mais na osenga yo zala gut na plaisir qui nazo exister azala na plaisir yozo sepelaka na ndengo exister nazo exister parce que comme onanga eza comme onanga ezali
et musique nanga zo betama et puis bato asomba ba CD nanga bato bazo kanga. Donc na moi déjà escalade nazali yekutu asepela parce que ebele au baza na mosala o ya musique mususu bayo na raté mususu balemba mususu batika mususu bazo sala izo simbate mais dis-moi que il faut à la fière nanga o nazo sala ya moke bato bazo yoka. Donc en tout cas maître question na openeza bien place non ayoki mais il faut pena na lukayo expliquer ngai sommet ozolo bawana sommet nini pour faire expliquer nga bien il fallait kaka azala clair bon ozo comprendre asuki na nzela pour nga questionner pena et que pena musikate fallait azala ne clair mais maître CP là pena makasi poka bosser azo vibrer toujours azo gister si le plan visibilité si le plan que au côté pena bar ou na boîte musique aka bosser peso beta il faut ACP là pour tout ça est belé tellement belé ba mususu ba kokaka susu te ba mususu bazo kokate ba mususu ba osala ezoyo kanate siko sommet o yazolo bawana ne na comprendre ngo benate mais avec le temps le seul temps autant parce que vie le long de toza awa biso artiste musique ba artiste avant na ya pa na yo awa toi qui invité pa ya Cardinal Mosengo touti na cathédrale toyoki mateya o photo yoka papa Cardinal atei biso bartiste baki na ba plainte ba lobby biso tout la kiwana donc mateya ya papa Cardinal il dit fenga quelque chose n'a vu quelque chose que vie pour o mata o koma na sommet ozolo bawana ezara volonté na omoko eza ba discipline nanga sikoyo eza ya précété parce que il faut na yebe pa nazo kende za ndenge nini. D'accord, voilà. Le quoi baza moins belé voiture sans moteur et bêta après par rapport à Bachan selon Yé en tout cas Bachan zoté les masouté qu'est-ce qui ne va pas on a la raison et comme sikoyo recherche artiste le kolangai na sala banzembo eza différent na ba banzembo les comme Vatissa Monterre n'enge chapeau taka mais faut ba ebapé eza ba thème eza différent donc thème wana Vatissa Monterre et touchant ne mette mabato yango kenda na ligne wana makasi alors ba thème tout on azo sala eza mabeto ko ba ilaka lokola ba niao lokola ba miselekete lokola ba grand samaritain ba Fabrice Nseka eza ba titre moko bien ba toazoyoka mais différence il faut za la kaka na banzembo banzembo tu ko kana rati mais dis-moi que naza envie lokola naza envie bandeko na biso ba parler bazali dans ça l'effort wana yako luka ba œuvre bien au prix ya ba parler au prix na ngai moko pe pour na sepeli sabango. D'accord et bon likambo générique likambo générique okomo liyemba ba bêtises eza moi trop yoko sincérité vraiment ndeko na nga wana vraiment en tout cas na sepeli la remarque na mais il fallait au fungwama bêtises zango za na kwani yo batongo bazo fungwama te te na lobisco générique nini na beta biloko boma na loba bêtises na loba zakala ha papa kimanda kwe akotaki mario papa sundola bana alanda elenge mfumbo elite yati na embeli bêtises wapi siko na egoyana ya kolembola kabo sa lemboli mais na lobi un bon soupe o mère alambi na palais ils ont des likambo soupe mais soupe eza kitoko so ça bien faux donc quand mbena na lembola te mère alambi na palais lemboli siko na embi sanité wana yé muto otuna yesiko ndeko na ngai do yemba no bêtise te alanda pena bien eza message OK eza message do terre na yo eza ngas artiste parolier pardon messager OK nous avons tout à faire avec les messages les vrais dans tout cas ndeko na nga ko s'inquiéter te na emba bêtise te il faut tout na ata soki ke na ndenga bêtise mais eza bêtise te il y a nango bêtise te parce que nous sommes des Congolais azana ba façonner mon boy azulaka ayambelaka makambo au moins les années donc Congolais a monté développement à développer makambo o eza bongo te à développer déjà donc voilà dernière question ouais au se rappelle non te yasuka
conflictuel hein que non na muta conflit nazobe bana bandeko na nga maison mère on s'attachera na bango te pourquoi ah oui ko s'attacher na bango ulika emelio nazo ipso na poko alelo au monde tozala na maison mère nengwana toi qui exprime encore depuis moto na moto abima na ye asala commencé la carrière na ye na façon na ye donc déjà tu as un problème déjà il y a tant que kutana comment déjà passe et puis musique ils a trop de scantin ça veut dire ngana rogene luka suppose exemple na ki luka exemple na luka Bill Clinton sengo kudi bende makitoshi na ki luka e l'esprit a bien bon na bi Bill kutango par exemple était pas déjà cool pour mes atis mais les autres oko luka e netina yoko luka na sima et ko pesa netika ya non bien té ayo sala nini alors ngana za na mo éducation mo bona ça veut dire quoi ozo bomba nini na sima nazo bomba rien mais il faut comprendre allez-y comprendre que non musala na biso musique to sala kotala naka kotala na pa na biso et comment un problème beaucoup tani lelo lobby botana lobby kuna lobby kuna bobé bani alors bonne kutu ndeko na ngazo na nga bo écoute nda bien bonne ba respect et ozala trop et ozala bien de to vivre boto solo na ba téléphone yo na ba artiste nyoso tout na kati ya maison mais boyoka na bino na solo la bien na Ferregola oui héritier Watanabe Babindombe Lacoste Mukentonga otozalaki na moi ba mais lelo yebika ndeko na nga tozala ne bien Flamme Kapaya japonais Kyodo donc baza ebele Fabrigas to solara bien na Fabrigas yo na Fabrigas boelani aussi no makambo frère atuka ulika non bandisu makambo yo non parce que à un moment donné l'air aux loba na télévision oui aux bois qui est là ba petit ba vitesse ba maestro les gens entendent et nous demandent mais qu'est-ce qui ne va pas cabosser à reprocher à Nini non ngai en tout cas le vrai ulika imbego mimanga na piste on a été vraiment période tozali kala mingité na ngina kota 2018 bien en tout cas nazala na problème mon côté na jeune frère nangana na bi kezala ki na digital eza conseil na pesa na bima mabe ba fanatique nae na ba staff ni na ba conseil ka na pesa ki a garder ligne ya débit ya carrière en solo nae aki na langage bien na lobaka ke no a garder ligne nae ya débit azalango tilelo alors na ko comprendre que biso artiste mise congolais na michepe na kati nanga ya lokola soki makambu eza na normalité oza na discipline mo boy mais soki makambu e komi na ligne monsieur pesi ja disons succès to bossa na mo moké yango koma na divagation engagement loba divagation non te divagation on eza mon na ya nango que non boulot tout il faut pas tout ça là on a ba divagation donc bref naza na problème mon côté nandeko na ngai donc ezandeka conseil na pesa mais ils ont bien té deux hommes bien té bato bazwa on dirait na chrétien on dirait na boyi Fabrigas non yozana comprendre mais prévenez to kutana na yo na misu na yo to solo na biso bien donc c'est un jeune frère bien té c'est un jeune frère yo sala e catch na misu na ngai mais ngana vina on la que ça est que nous avions naé et passé pelaté na lobby que c'est un jeune frère oyo mais poni on a été na miso batu ningo no sala catch et de la chaque était lobby na télévision que batinda kayo pe à un moment donné ou quoi batinda nga chena ne pas nani le batinda nga pour attaquer na batu na TV non ngaza kabosa kotumba ne naza awa c'est un jeune frère que j'aime bien alinga qui est trop bon un d'abord aza courageux aza na ba ligne ba kaboso yo c'est encouragé jeune aza à se décider na koni lelo a sala boulot oyo kana yozo na monde entier donc munaka bosse motono surtout artiste no sala la boulot il y a bien oyo yo kana na presserai mais ne ba te sur à défaut na artistes il y a des filles donc na komone le gozo le kelanga te fora lingana sa tuna contrango mais na nga art mais na mo du prochain nazalaka donc vraiment dans un problème côté mais Kabo aussi vous êtes hypocrite quelque part comment hypocrite na ina l'action image moko lisusu
Bon, ma belle. Le vrai. Le blairogue. Maman vrai, Zalia. Nalingi nga na yo totala nano. Liboso kuna otala bato wana soko koyeba bango. Soki eza ba bon ou ba mauvais souvenir na kati ya vie na yo. Merci donc longwe lango linette. Tala bango nano. Nga lebika musika. Lebika musile na kamtuku mamaki na bandi na bisa. Biso na tawakili pour l'effort ya Jérôme Njeni. Grâce à elle, nous avons salué la musique. Producteur à des fois époque où on a jamais appelé Ibrahim Kamba. Ibrahim Kamba dans les fréquents de famille, papa na nièce Rokia. Azalé na moyen, quand soit l'obé tsapé wa ongi, ça les gars fréquenté nous des fois. Et ça les gars nous nous wana obligané sport dans le noir à phase de la prêtre de la poiwana. Aibe les kozana ngai, kozana famille, toi nous ça là. Et puis na tchele bi bakwa. Kati orchestre na big star que ici va voyager dans Tika. Voilà, non, 7. On va bien au Tika, on a la VDF sur les deux fois les passeports comme ça on a appelé il y a tout le monde à Congo, la première vie sur la vie des fois au monde Fabiso ensemble dans le rapport le problème est que ça va ou n'est pas répétition mais jamais on a battu bien recrutement. Bon, nous a testé tabit à la tour mais pas interprétant mon mabé, j'ai la silica. Mais les cabinets délai. Et puis la poto là la coûté le bali aussi la la bosi. Mais vous avez deuxième fois biso toi là dans studio Marcadé déjà dans la monde. La maison mère. Avant on a fait déjà la coûte à la live. Et c'est pour la maison mère. Dans la Marcadé on a balé la vie aussi on travaille là beaucoup. Habillé à Romania ça on ça ni non problème là dit toi là na bien même famille moi terminer le monde sur le c'est le meeting là studio pas une venture à vendre qui on a tout ça sur la vie donc tout c'est plus ça qui ça là 2001 na 2001 la force que il a dit bon chanteur maman Satiani un peu comme il est donc fallait que ça la mort remplacement il y a beaucoup déjà l'assurance que tu vas voyager là là parce que surtout vous allez tout le temps tout le marquer tout le l'esprit du panneau sur le nom pour total ici par paramètre de ça avec ma oui mais c'était c'est un problème déjà été là dans le mais problème dans mon faisant acquis pour ça va qui satisfait le sang tout est alors va tout est par la montre en qui est boulot et représenté donc elle est là une petite histoire mais bon mais il y a vraiment semblant avant maintenant on va sans câble ça était du solo né dans le bible dans le bakuta et bien c'est les pays à massa mais il y a bétal solo ma bien tenir mais on a bon on a rien on a rien sa famille la considéré comme frère et puis je l'apprécie beaucoup pour c'est un combattant donc avec beaucoup de la ligne pas combattant donc on va guérir le rôle bonne chance et puis bonne continuité. Bonjour Willy Kaembe, toujours témoigner pour un artiste na biso Kabose Boulembi, c'est un bon artiste on a ba qualité ni surtout tout ça quand album élection oyo et vente na mon pays la bien album est très bien pour le moment maison pauvre et je souhaitais qu'il y ait bonne chance mais à chaque temps artiste on a besoin de soutien à maison pauvre tout ça on a de soutenir pour pas poser l'artiste à ça sous petit il y a pauvre musique donc petit vraiment y a donc on a souhaité qu'il y ait bonne chance bonne continuité et boulot qui toque. Ouais, salut Boulembi Kaba. Mon talent quand même a sommé de se mettre 3x5. Donc vraiment avant d'abord félicitations parce que vraiment on a eu trop pour les autres bien. On a vu aux garçons moraux déjà avant Big Star, on a évolué très bien au Yo Yebi, on a été très bien.
Et oui, la Big Star, oui, na makasi quoi. Vous savez l'impression de la Big Star. Et si le pas pour Big Star, je crois comme vous avez le makasi. Donc félicitations. Continuez à bon. On a la fierté à prendre la mission générale des FAO. Et puis on peut faire na eux. On a fier na eux donc on a la relève tout donc vraiment bravo quoi. Bama taba qui te bazo lembola na monga bazo lembola na ninga mketi. Sans toi, what is un moteur? Est-ce que na kokoma yemela avant oya kokutanga par terre bazo lembola quoi suivre. Kabosé. Ouais. On dirait au CPDT, hein? Non, Obigo Salinga Souka na surprise. Souka na surprise dans la Satanda et Nangote. La Satanda et Nangote vraiment. Na mona yeno on a kanisa air msutantu ezangote. Vraiment tout cas pour na passage ya Babindombe. Babindombe masolo to abeti à Kosilo hote. Donc à Kosilo hote. Ah ouais, puis mon balobi. Donc ouais. Donc oui, mais il m'a sonné hein. Non, ngarai boli bos ngarai marate. En tout cas Babindombe Baby Black yo yebi vraiment les solo beti pena isa pena yango parce que Babindombe baza parmi artiste oyo ba tchanga pe coup de pouce na carrière na musicale o bazala na baza ebele le Babindombe baza parmi oyo bazala na souci ya kabose a évoluer pe o alobi wana eza makambo solo parce que azali pire petit VDF et j'en ai des FAO ngasko nagi camarade ya grande sœur nae Mami Ndombe oyo azala ex madame ya Ibrahim Kamba donc Mami Ndombe ba salutation belé d'autres ebani depuis kala en tout cas encore une fois Babi Ndombe merci na encouragement mais vous en avez faux boule parce que ba témoignage ezala na pesa ba témoignage il y a bien surtout pour na yo aux a parmi ba master o banotiki langa micro na maison mère ke na oyemba te motiki micro na yo oyibisinga kabose kende yemba donc elo pe na oyebisa yo zala lisusuka toujours na courage wana ngai pe na tala na télé o tindika suba œuvre na yo po esala pe bien parce que musique et alit donc c'est la famille c'est l'ami fana bien un petit mot pauvre musique aigle donc on a vu ngai abala ser na biso mbali ya within donc within Mundele pardon donc on a parmi batoli susu o ba ko pousser nga sona ken boso tango Manolo Vaka a se décidé ko produire parce que ça na bato musu baba yeno Manu il faut pas produire Kabosé parce que qu'est-ce qu'il a fait dans la musique congolaise mais nous a misa mbongo ponga Kabosé le boka vatisa monteur et après Manolo Vaka né dans sa album élection il y a 12 titres pour tout ça on pour va musique o nga ina ba problème les lois il faut appeler ça merci na parents belge et grâce à pauvre musique wow donc on ressemble bien le bin en matière avion musique parce que na canal na ye yem tolonga indice aux aïe qui n'azora visa de l'ambassade n'est-ce pas Schengen donc nous doit vérifier finalement vérifier na voilà mais avec une pauvre longola indice wana na zo ba visa basala na c'est une semaine probablement na ke 7 jours na zongi ba pesi na 1 mois une semaine na zongi ba pesi na 3 mois multiples de le parent belge les deux ça là que non nataka okende bamiki lavanda pendant 2 ans et tango lokola dans la famille quand on est il faut présence de l'enfant qui est poto parce que babelge a besoin ngai pour na ba petit c'est ngai fonga na kende na canal en pauvre en yata prise en charge na kenda on a commencé na vanda pendant 6 mois alors on peut vérifier ba petit na ngai na ni risque et le nazoa document mukanda ya ba européen naza encore donc grâce à parce que pour la musique naza va toujours na soutenir la maison donc kala mingi tout ça na bon musicien yo posa wana moko plus c'est ça la bien mais na moni ya Montano c'est pas mais ya Montana na benga no guier ami de souffrance oui tout ça na 13 mois
que Big Star est na poto et ça la 13 mois. Donc Big Star est na poto batika Montana Kamenga Kabose à l'époque Jimon Tuta maman ça monsieur de télé. Mais ton maintenant ami de souffrance Montana Kamenga. Au gros c'est ma micro là. Allons là. Allons là. Tu es père de combien d'enfants? 5 enfants. Dont 3 filles et 2 garçons. Kabose Boulembi, marié ou célibataire? Joker. Ça veut dire répondre 1 plus 1 est égal à combien? 1 plus 1. 2. Ah, mais il y a 1. 1 plus 1 est égal à combien? C'est égal à 2. Si aujourd'hui, Zana Moto, Alia Senga Bolimbisi, Alikamu Salaye, tu te rappelles qu'un jour, Elo Komoko Yamabe Salema, Nabambo Kamu Afrika, Oso Jifla Mutumbata, Nami Suyabato. Nanote? Nanote. Okopesa Mkomunayo. Kabose Boulembi, nous allons te présenter quelqu'un. S'il t'est familier, ça nous sera une bonne chose. Et tu vas nous le dire s'il est qui pour toi. Moutongo Yeyo Azokota, Malembe. Est-ce que Okota l'est? Est-ce que Vanda? Il était Mvuki. Vraiment, en tout cas, excellence Iber Mingo. Quand il y a qui Kodi, na Chika Pasepeli, na maître Guy Mafuta Kabongo Chika Panava Basepeli. Ah non, au moins, Eric Mvuki. Le Yébena, Moutaloba Geno, Noko, Mozo Banganini pour cet album. Donc, Aza parmi Bato Oyo, Babundi, Balité pour la carrière pour Kabose. Eric Mvuki. Donc, pendant un grand frère d'abord, un grand frère, qu'on a moqué au thé. Donc, Ayamba, Baptiste, Belé, bien que Baté Monaboula, Monaïti. Mais en tout cas, Asala est belé, la carrière à Kabosé, après ça, espace. Donc, place pour répéter ça, après ça, espace, après ça, instrument. Pendant des mois, donc, autant de mois. Et là, on a reconnu ça, malgré tout, Atika Ngama Musika Madibi. Bon, au PCP Micro, il est à témoigner un petit mot pour na Kabose Boulembi. Pendant 1 minute. Bon, c'est peli pour nous Kabose, mais c'est trop pour nous Kabose là où émerger parce que Kabose est bien éloigné. Tout bien ne pas comme on est simple. Kabose bani musique mais na kobina na bar. Bina bar somo west orchestre ba defo bekenda on ba remonter mouvement tia Big Star. Big Star. Maison mère, anti-choc, maison mère, les lois sanzela na ye. Quand on sanzela na ye, na yi parmi batoyo, bazayo banga. Nga na mas na msutu na ye, tozo banga ki, te mvuki. Ibisaka bosetika. Tosolo na wera, azonga pa wera TV. Son point. Mais, yemoko, agi mondima. Agi manesprit de non vuki osimba. Mais tout le monde a été. Tout ça, dans la parmi bateau, on a été. Vous en point, capot ça, c'est vrai que vous avez bien ce mouvement. C'est vrai que dans ma mouvement, ça a été de l'autre quoi. On a été, mais les gens donnent à un petit mot d'encouragement pour Kabose. Non, félicitations pour la chemin parce que sous Tali, Banda Bandi, faut dire que ça monte, quand même ça va. Et puis félicitations.
invité na yo surprise coach coach Bena merci beaucoup héritier vous qui la crèche donc tozo ya place aux alliés à la minute voilà kabosé tozo kabana awa voilà un petit mot pour to kabana lelo genre mission boy vraiment to ka imbeza moral lakini vraiment to ka félicitations coup de chapeau amoni na yebi na tia mbi nga vrai merci beaucoup vraiment to ka notre patingai merci donc à l'aise marambo to kare vraiment en tout cas message zaka que non bato pour Kenya mimi kabose na kuja ina December na kucheza mitacheza muziki ya nguvu ya nguvu kabisa watoka na programme moko donc tozobima mo December donc tozala libanda na mboka et puis nalingi napesa message bokeno toza déjà na préparation ya album ya bamusicien na di titre otino surtout oyo alingi azwa titre coutume ndenge ezalaka donc contacter l'artiste contacter ta numéro émission donc nabi na Luanda kolivila sepeli na émission oyo l'ingénieur Bodel Kuyena l'ingénieur moko bien Kuyena pichu Musampa Gilles Makaya Hervé Katangala Serge Tataki Bokolo na bosani te merci à Evento Studio Paul Tudilo na geste kosala donc félicitations na continuité kitoko bosantrier Wilindeke amotebele na bosani te Dr Guilherme le bourgeois Nzambalo Poso et sous les bengo Dr Nzamba Bokono na bosani te félicitations na nga eke epa ya excellence tout matubona hein bamboto nebele et puis